bandeko babolingo bino moko bouti komona musicien ya mayele musicien oyo atonda sagesse musicien oyo azali tango azali kofungola monoko na ye mpe azali koloba bato bazali convaincu Koffi Olomide bomoni ndenge auti kopesa baargument na ye biso tozali na kati ya point de vue na ye po tomoni ete esengeli malamu ete topesa Joseph Kabila maboko po ete topesa ye lisusu chance po ete continuer po ete azali na baprojet ya kitoko mpona mboka na biso République démocratique du Congo. Bandeko babolingo tokoyebisa bino ya solo soki bomoni bato bazali kotalisa bango bo solo ke bato wana bafingaka kaka ba raison na bango ezali kaka kofinga bandeko bazali bato totikela bango mboka te bazali bato soki batikeli bango mboka tokozonga lisusu na bakatastrophe ya somo po ete tozali koyebisa bino bato mingi bazali kaka na idée basarichir yo ozomona bapoliticien mobimba na libanda ya mboka soki ozotala badéclaration na bango olie bapesaka badéclaration tala ndenge nini te non ndenge soki Congo ezwami ndeni bakokosala te bango ezalaka kaka bazotalaka oba barichesse ya Congo richesse ya Congo boyaba donc mpo omona kaka makambo na bango ezali kaka na baide kaka te soki bakomi na Congo basarichir bazaka na souci ya peuple te baza na souci ya peuple te oyo nyonso bazokosa peuple boyeboye bakomi sikoyo koluka koutilize bapeuple bambeka po ete tango bapeuple bazali kokufa bango bazwaka baide mpo na nini balukaka kobimisa me toyebisaki bino bastratégie nyonso to bozali kosala ezali na yango pamba tosi tocomprendre baje na bino ekosimba lisusu te ekosimba te toyebisaki bino ti lelo bokomi koganga nani Armand Tungulu héros mais toyebisi bino tolobi ete soki bomoni ete kombaki héros wana ezali mpenza griffe eza lokumu monene ndenge bino bozali kokumisa Armand Tungulu héros mais boyebisa balider na bino mpe bakende na Congo ndenge Armand Tungulu asalaki bakende kobunda kuna soki bakufi tia bango tia bango nini tonome bango bahéros botala soki nani akokende boyebisa bango ezali défi boloba ete bon toboyi te tokolanda bino na nsima toboyi te tokosela bino mais bokende na Congo sur place bokende kobunda soki bobundi alors que soki oya kobika te topesi ye héros topesi ye titre héros botala soki nani akondima baza koganga kaka héros mais boyebisa biso lelo soki balobi ete ezala ngwanda ezala mama land soki maître landu na bino ezala bapoliticien ni boyebisi bango bon sikoyo ndenge ezali wana tomoni ete bakititre bakihéros wana bozali koloba tomoni ete ezali mpenza makasi mpo na biso alors bino nanu bokende kuna bobunda soki bokufi tokopesa bino kititre wana bakihéros botala soki nani akokende ou bien boloba ete bozwa bana na bino botinda bango na Congo basala ndenge Armand Tungulu asalaki soki bakufi topesa bango kititre bahéros botala soki nani akondima yango wana tozala koyebisa bino bazali koutilize bino sans ke bomiyeba bandeko bomikosa te oyo bazali koganga Congo tokozwa yango kala te bazo rêve mpo lelo Joseph Kabila koma wana bayebi bamasolo esika ebetamaki te bayebi mpe bamakambo ndenge nini elekaki te alors mpo Joseph Kabila azala esika azali bayeba ete peuple congolais nde mutu avotaki ye wana ezali bamystère eloko oyo peuple alobi ata bino mwa groupe ya bato bozali kosala makelele eza nango makelele ya wenze eloko ezali kosala bango toyebi yango mpo bayebi ete na 2011 Joseph Kabila kokanga yango ya mobimba oyo wana kutu 2 fois te Joseph Kabila Kabange le rais akokanga yango ya mobimba tokovote tokopesa ye bavoi tolingi kutu azala ta aleka kutu ata 100% 1000% pona Joseph Kabila Kabange alors yo ndeko oyo koyoka pasi ndenge tozali koloba yoka na motema pasi soko lingi mela poison parce que soko za na besoin koyoka maloba na biso te mela poison kufa parce que biso tokolemba te tokobanda kaka koloba tokobanda kaka kotia président na biso esika oyo ye azali po ete tozalaka kaka bato moko komona tokokende na bamboka ya bapaya koinviaka bamboka ya bapaya mboka oyo kitoko mboka lelo babandi kosalela biso bamakambo kitoko na Congo alebino bobandi koya mpo bodistraire biso alors que na 32 ans oyo bosala kuna bokomi mboka bosali eloko te c'est quoi ça bozwa bato neti bazoba te
boyebaki te ke un jour peuple congolais bakofungwama bino bokanisi kaka moment oyo ezali ya 32 ans ya kokosa bato toyebisaki bino ti soki boke na matonge botala bato babandaki kobenga o bana ya o batataleki o botala ndenge bakoma kobaluka na matonge wana bakoma komelamela kwiti susi bamisusu komona baagc epusani mpo na susi mboka ekei bomoni wana nyonso eza bamalédiction omoni baje bosalaki mobutu na mokolo suka kokosakosa mobutu te sala boye kosala boye te tosombi baminduki tokokende kobenga na bakadogo te situation eza calme bozokosakosa mobutu nzoka nde boza komikosa bino moko bomoni wana mpe eza bamalédiction ngai ko soki nazalaki mwana mobutu ko nakoki kosuivre bato lokola bino te mpo bapapa na bino na batata na bakoko na bino bango nde mutu bakosi mobutu malamu malamu soki mobutu lelo se retrouve na sa mabele eza nango te bato mosusu kaka entourage na ye wana bangwanda oyo na bato nyonso bango nde mutu mpenza bakoti mobutu na sa mabele parce que mobutu ata ndenge abelaki azalaki mutu moko alingaki asurvivre na ye soki ntango mosusu makambo tu ayi oke mais soki mobutu akufi bango wana bangwanda na banani lelo balingi babima neti basantu bango nde mutu babomi mobutu bapoison retarde ezali bango soki nazali koloba yango bana ya mobutu oyo esika bazali bazoyokanga bayebaka ete papa na bango eloko bato babomi ye entourage na ye wana ezali na yango te koyoki ngani yo boye mpo bakadogo wana ntango babande koya soki mpenza bagénéraux wana bazalaki bakoloba na mobutu makambo ya solo ndenge bapesaki bambongo basomba baarme ya banini mpona baatake bandeko ntango mosusu mpe bakadogo wana bakota te mais lokola lokuta ezalaki kati na bango bambongo oyo mobutu azopesa na dernière minute bazozwa yango bakotia yango na bakonte na bango na babanke mais mobutu mpe alobaki ete après ye ekozala délige bomoni bambongo oyo boliaki bozwaki bambongo na ye ebandi kosila yango na sikoyo bomoni moye te bokomi kocreye barébellion non kuna na congo boye barwandais toyebi bastratégie na bino mais bokanisa te ke kuna na congo mpe bakonzi ya congo baza bazoba terrain ezali mine 9 coin ya congo ezali mine na minute oyo boya bino bato bosala makelele boya na congo boya toza koyebisa bino bamakambo okuti ezosalama na ba 0 mètre na bino bozokoka kozwela yango solution te tala neti na États-Unis kuna congolais moko boye famille moko boye baaméricain baboma bafamille wana 3 personnes na baaméricain baboma bango alors que ata totikala komona ata bacongolais te babima na libanda mpo basala marche famille wana bato bakufa kaka boye bacongolais bavanda nie kuna na États-Unis na bandi boyebi lisolo bato misato bakufa kaka boye bacongolais nie olie bamarché baréclame badroit ke babomi mwana mboka rien mais oyo makambo esalami soki ya 8000 km kuna na Congo yango nde balingi babimisela yango sikoyo bapake olie bobimisela nanu bapake na makambo ezoleka bazoboma bana mboka babomi lisusu mwana mboka kuna na Angleterre malgré bozoloba nini non abokaki ngunda na ye azalaki angolais mais azalaki angolais bosali nini tala mwasi na ye na mwana na ye bazolakisa bango na nini na baimage mwana kaka na mwasi bango mibale bavandi ata mutu moko te ake koasiste mwasi wana mpo tolakisa bino ke motema mabe ya bacongolais tozoyebisa bino ke baopposant congolais baza kolanda nde esika intere ezali esika oyo intere ezali te ndeko bosana esika intere ezali te ndeko bosana yango na tozali koyebisa bino bofungola miso soki bofungoli miso te bokomona bakobanda kotia bino kaka na libulu mpe bokobanda kokufa neti basoso bakobanda kotala Arama Tungulu yeyo Arama Tungulu akufi kutu bato mususu mpe ndenge eza wana bato mususu kaka bazali komibenga baopposant basepeli balobi voilà terrain tikali vide bokokamwa kala te kaka bato baza koya mama koyokela mwasi ya Arama Tungulu mawa bokomona kaka bango bato bakobanda kosala recours bonzela mpo wana ezali nango baseptembre ya bacongolais ntango mosusu bato mosusu baloba ndeni bato baloba bote ezali vérité biso tozali bato ya vérité tolobaka vérité en face tolobaka yango nsima ya mokongo te mpo toyebi eza na bato mosusu oyo bafete victoire ya absence ya Arama Tungulu mpo bayebi ete kala te bakobanda kokende kosala recours oyo yango na oyo ngai nazalaki na yango wana bandeko ba bolingo mama Rosaline azongiseli yo maloba na tongo ya lelo mise en place terminée
Nase ya Poma Tete Joseph Kabila Kabange, président de la République, initiateur, il y a 5 chantiers, yemoko na pointe aye ko assister na manifestation, il y a lancement, il y a ba travaux, oyo ezali ya modernisation, il y a venu poids lourd, boyebi ke ba travaux, oyo eko salema, na ba japonais na cadre ya coopération, RDC ezali nango na ba japonais, na ebisi bino avec un partenaire idéologie ba japonais bazali déterminé pour te misala oyo le kakitako na ebandeli ya cérémonie André Kimbuta Yango, premier citoyen de la ville, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, azui maloba pona ko expliquer ba travaux oyo mokonzi ya mboka bandi ko lancer pe ko inaugurer depuis masolo ya 5 chantiers et banda a cité ba venu ndenge na ndenge ba monument ndenge na ndenge oyo esalami awa na ville province ya Kinshasa. Akumisi mokonzi ya mboka pona koloba que en tant qu'initiateur ya 5 chantiers et sengeli ayo kasonite pona koloba que azali acteur ya développement pe ya modernisation ya ville province ya Kinshasa. Simana yango ambassadeur ya Japon aiko expliquer ndenge nini Japon depuis kala bana ko développer na République démocratique du Congo pambate po maréchal ezaka na matadi ezali œuvre ya ba japonais et sengeli bato baye bango yango wana agence oyo jika oyo zui masolo pona ko moderniser nzela oyo ya poilo pambate ba mituka ya minene ya poilo elekaka awa balobi bakosala musala kitoko avec un pacte na idéologie pona ko raffermir ba lien entre RDC na Japon. Côté na ye Fridolin Kasweshi, ministre de infrastructure, travaux publics et reconstruction, a expliqué étape par étape ndenge nini ba aboutir na contrat oyo pour makambo efanda entre RDC na Japon penzela oyo ebonga. Asengi surtout na population oyo ezalaka environnante baye babongo protéger misala oyo na ebandeliti na suka pote nyonso eleka kitoko. Nasuka na yango protocole basengi Joseph Kabila Kabange, initiateur ya masolo ya 5 chantiers, pote aye babongo ko lancer ba travaux avec un pacte d'idéologie na applaudissement ya public. Joseph Kabila a lancé ba travaux pe bandeko ba sepeli. Mais tout passe surtout la maboko na 5 chantiers ya République démocratique du Congo. Kala mingi te bandeko o babimaka na mabongo kotoyo na ba oyo bazwaka nzela mukuse po ba kende aéroport ya Njili kotoyo ba bande ekosala mebele nde bozali komona na ba photo nzela ekokoma moderniser eko désengorger po matete oyo etondaka chaque jour pamba te bambouteillage eleki 5 chantiers na ville province ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo match ezali kokende kitoko.